Tolo baka moi to chaka moi munga Da. Boya biso pe boya. Angalia. Là, c'est pas. Bon, papa, Bila, tu peux savoir quand des minutes mouké, bah, on l'a mingi, 2 minutes. Moi baka muke. Allez-y, 2 minutes. Papa Moïse, omoni en tout cas pour nanga, wana za vi nanga. Nare nzambe bo raté kota vidéo ngo koto vraiment nazotalela bino. C'est pas grave, on n'a même pas besoin. Allez-y, argument. Ouais, c'est chaud de. Liboko senga passe côté le mako filmer papa Moïse. Nazana eloko ne o epusaka boye te souini. Donc bref. Papa Moïse, nanga eloko na ki koloba par rapport ya femme idéale. Na ko rejoindre mukie papa amiral na makambo alobaki. Nenga na okena mona ndenge na ndinga mpanzi. Oui, ezala homme, ezala femme idéale ba exista na bango toza na biso awa. Toza na biso makasi. En tout cas ba femme na ba homme idéal toza penza. Siko poza la idéal nini ko komiso idéal parce que papa Moïse ngana toza la idéal e pa na yo mais pas mutu musu na zananga idéal ti. Ndelo ko eboma. Ezali kambu ya mutu na mutu akutana lokolo sapatu na ye wana ndesko place otokomi pe na idéal yango wana ozomona parce que toto bito kende pe na mondenge mundela salela mona ye idéal et a lokola parfait mutu o aza parfait azate mutu mtaza ba défaut siko na kata ba défaut wana soki nga ba défaut na yo wana nga pona nga na moni dérangeaka nango ngate tokoki ko vanda tamsu mwaso oyo boyinga me mbali mususa komona pe ye ngai pe ande ya ye penza to vandi pe ay papa moi na pesa un exemple moko e ana ba couple mususa mona babunda kabitumba tongo midi poko alopi na tongo mwasa la mkina zemi ya boti ba zata na bana 40 famille lobe lemba quartier lemba ba voisin ba lemba ba tutu ba lemba me bazakaka bakabwana kati omoni couple idéal yango wana mwasi na mobali bakutani penza bazokende même moral bazomona même vision même direction voilà mwasi na mobali o baza idéal bango wana parce que ba défaut musuta musolo ba ete ye moi sana logore leki na zoate mobali musuta musalingane makelele wana yoko boy makelele wana mobali musalingane mobali musoki batengana lingana nga mwasi oyo alataka bilata lata te kolata biloko kanga nzoto na ngambali ya mwasi alata ba robe ya maputa sopa mama puta mais mobali musalingane mwasi ko mwasi mo lokwa chel na benga ngo bongo oui mobali mususu mwasi lokola chel na biema yalingaka ne bongo bozomone wow domona kaka mwasi osan ye liwe koki mobali na loba dine voilà la femme qu'il me faut, une femme idéale pour moi, parce que ce sont ses goûts. Akutani na mwa goût na ye, ba potani bongo. Ozomona papa Moïse. Donc, tokyo lo bana mukuse, papa Moïse idéal ezali moi si to mobali o bozo tala na ye, bwane même moral. Omoni couple moko boye sala mambo selte na réseaux sociaux. Boye bi couple ngo. Tezala exemple tozo kende papa muzo makambo onde bosala ngote bosala ngoteni makambo ni ya salite makambo salite basala en direct bona bomona te couple wana tokobenga couple idéal parce que bazana même moral même direction bino ko déranger bino ke batu moi mwindu ba congolais ba sama mba salite à lève mais bango ba bazanga l'aise ba mama les ba do même moral mais yango wana idéal o tozo luka ya mibali homme to femme idéal bango wana parce que bozo ta la même direction idéal na yo wana ke la choix na yo omoni mwasi moko boye genre moko boye obi ete oyo te mais mobali mususu akufi mwasi wana grave donc idéal yango wana papa Moïse to luka na biso midi à 14h te toluka na biso ba mot français ngo toluka na ba dictionnaire te parce que tokokoka te parce que soki tobito tape a mo ndenge kesen penza ndenge lobe signification azate na mukili nzamba kila mais ndenge totamba na mukili bo so kutana mumbali no mo akulu no linga no mbali mo akulu na yo kanga mbanga pecho bibutu o se peut bien nganga na mbali ya beta ye wana homme idéal pour moi mais pas pour toi
Voilà, papa Mozina, mais la moi, maï. Là, on est un peu dans la confusion, mais je t'ai laissé terminer quand même ton idée. C'était pas ça. Bon, c'est la démocratie. T'as donné ton point de vue. Allez-y, Sandy. Merci, vieux. J'espère que ça va bien. Mais papa Moïse, mais c'est pas ça, c'est comment? Quand c'est une corrigée. Non, allez, non, mais tu as parlé. C'est pas grave, on va épiloguer après. J'aimerais que nous puissions... Papa Sage, bonsoir, maman. Papa, c'est que nous avons ba loi, nous avons français, milai, Donc, on touche la loi, donc on touche la loi. Pour toucher loi te français pe makasi te kena so malema na lingala. Tolo ba idéal na ndenga lingala, na ndenga français. Donc, nous devons recadrer ce sujet. C'est un sujet très, très excellent. Et vous savez, ça fait longtemps que je ne monte plus sur des lives. Et là, j'ai entendu beaucoup de personnes épiloguer, comme aime bien le dire Peter. Ça fait pas longtemps. La semaine, il y a 2 semaines, tu étais là. Ça fait pas longtemps. Ben, 2 semaines, longtemps, ça peut prendre même 2 jours. Ah, Yamboula Mambo, Diboutula, Donc, voilà. Il faudra que nous puissions recadrer les sujets. Chaque homme a sa vision de la femme idéale, forgée par son éducation, ses valeurs, ses expériences ou la maturité émotionnelle, bien évidemment. Mais ici, on parle généralement d'un point de vue universel. D'accord? Parce que chacun de nous a ses préférences. Mais s'il s'agit d'attaquer les sujets autour de nos propres préférences, nous allons directement biaiser le sujet. Il faudra commencer à attaquer les sujets du point de vue général, du point de vue plus universel et humain. Donc là, nous pourrons au moins tracer les portraits d'une femme idéale selon l'imaginaire collectif, non selon l'imaginaire individuel. Et on a déjà touché éclaircissement dans notre sujet. La femme idéale, du point de vue, je dis bien du point de vue imaginaire et collectif, ce n'est pas forcément la plus belle. Ce n'est pas forcément la femme qui est comme une guida, au hasard, voilà. Non, ce n'est pas forcément cette femme-là. C'est celle peut-être qui apporte la paix. Parce qu'aucun homme, universellement parlant, a kolinga ka mwasi oyoyo, a joko apporter l'équimiate. Donc, l'homme, et le quoi les bosso oyoyo, et pe sakabiso bilengi kole kamakambutu, et za kimia. La paix. Soki mwasi, ozana babloko tout. Elongeza oloko la shoki pe nani, boteza shoki pe lo lengende dini, oza pe na bambongo, oza pe na banyos, mais shoki opesa ka kimiate, là, et comme makamushushu. Donc, mubali wana yebango, et koluki la kabino ba problème. Donc, la femme idéale, du point de vue universel, ce n'est pas forcément la plus belle, mais celle dont la présence apaise. Ce n'est pas la femme qui crée des drames à tout moment, drames moko inutiles, qui crée des tempêtes de gauche à droite. Elle ne cherche pas à dominer, ni à se soumettre, mais à l'ouka équilibre. Ils ont des moissouans. Donc, moissou a quoi apporter kimia, yewana, pona mi bali tout, généralement, azali moissou oyoyo, aza idéal. Deuxième élément, une femme idéale, elle doit comprendre sans qu'on ait besoin de répéter, qu'on expliquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 50 fois. Et puis c'est long la savon oyoyo, choki bana ba glisser wana ba ko buka na minu. Yine taza wana donc ayoka kodute na matoi na e ndakate. Donc c'est difficile à yoka makambu wana. Et là, cette femme-là, qui n'a pas l'intelligence de comprendre facilement makambu, oazoko poussaka mutu à se répéter encore et encore, et ça moi choyo azo mema kimiate. La femme idéale, c'est celle qui écoute avec attention. Elle parle avec tact.
et a cette capacité à discerner makambo. Et c'est aussi cette femme-là qui a la capacité à coller sa mobile par des reproches et accompagner na bolingo. Mais ils ont entouré d'un jugement. Parce que mobile a coller ça la makamamabe, mais ce qui ont moi si idéal aux abongongo lokola mamo wana zalaka kuna na château rouge alata kama neta finga kama ya salité. Soki kako komi ndenge wana, tu peux reprocher mobile la ndenge nyoso sans bolingo, mobile wana ako changer kati. La femme idéale, elle doit être authentique. Ce n'est pas une personne fausse. C'est une personne vraie. Une personne, oyoyo, a ça la semblanté. Ozomona, ako ça la semblanté, nganaza, non. Azali lokola yokutanaki na ye. Moi si wana émotionnellement esengeli azala stable. Na toza awa mobali moko ta kotikala kolinga moi soyo aza émotionnellement instable. Po akobanga baba na kobeta iba nzete na mutu chaque butu. Ozomona, donc akoluka ka nyataka iba nzete na mutu. Moi si idéal, et ça moi si oyoyo, azali, la capacité, ya ko comprendre makambo. Elle a de la profondeur. Alors c'est limité qu'à une apparence, d'ailleurs, à tchaba make-up lokola, makako ya bébé, donc à tchaba make-up lokola makako bébé, non. C'est cette femme-là qui ne s'appuie pas forcément, je dis bien forcément, ou uniquement sur l'apparence, mais qui a des rêves, qui a des idées, qui a des convictions, qui a des propositions, des suggestions. C'est une femme avec laquelle on peut rire, maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Mobali oyo abetaka mwasi na ye azali ndoki. On ne peut jamais frapper eloko oyo balingaka. Eloko oyo lo ba nango je t'aime. Eloko oyo lo ba kake bébé ça yo je ne ni rien. Okokite ojwa loboko no tombolango obeta. Ça dépend. Ça dépend papa. Zela nanu ma. Ça dépend na linga ba betanga. Salini. Wana ezali kisadoma. Wana ezali kisadoma, ezali kisadomagiste. Donc moi si oyoyo azo linga ka ba beta ye. Choko kufi na maboko ya mobile. Hein? Non. Et ça na yaba kamana leo ka ngomi nkuna na Afrique. D'accord, moi mbatte ça la bien na bolingo. Likuta. La violence c'est ça la bien na bolingo. Dommage. Wane yango Bourdieu abane kobenga héritage culturel. C'est-à-dire ils allaient qu'on s'est transféré de papa à maman ou de maman à bana. Donc bana bazo ko hériter lo lengi ba parents na bango ba baneki ko beta ba maman na bango et yo papa yo bande ko beta maman no ma kofi. Plus moi sinon ma kofi moi na yo a copier le lenge yo obane ko beta mama na bango ma kofi abani ko beta mama na ye ma kofi siko yo tango mwana wana ko ye pai na yo pesa e conseil ni ozomon yo ko pesa conseil ni parce que ko apprendre l'apprentissage ya ma kofi abane ko jo conseil la mwana makama qui brille sur lui alors c'est la moi sinon makama qui brille sur lui à apprendre en pas na yo tata non. Ni moi si idéal, ni mobile idéal, ma kambo ya violence, les alakate. Tant je tombe la kolobo qu'on a yo beta ka moi si to beta ka mobile na yo, on est comme chou bolingoté, comme ma kamususu. Et comme ma kamususu. Voilà. Donc, et comme ma kamususu. Et au-delà de tout ça, la femme idéale, c'est celle, oyoyo, aebi ko respecter moto, puis aebi ko mi respecter. Parce que ils ont le Canada, jimoko boye, ba chinois ba lobby. Ils ont chien.
ni en kianchi mini. Ni au pianchen, comprend ni en kian. Cela veut dire, c'est une femme qui ne se déplace ni au-dessus, ni en dessous, elle marche à côté. Merci Sandy. On a qui chinois. Loba, si ça. Adage moko epe na japonais lobi boy. Quoi chaka? Oh, kia! Ya. Et lobi boy. On a toujours bayaka kuna na consentir. La femme Il idéale. faut consultation. Ça dit consulter. Il faut qu'on consulte. Parce que ça, non. Donc, à consulter là, ma coréen. Là, ma chine. On a besoin de consultation. La femme idéale, là, c'est bon. Au moins, il y a adage en boy qui ont bien été. Adage, il y a japonais à boy. Mia, chamo, cha, cha. Yo, yo. Silissa. Oh. C'est quoi interpréter ta Généralement, est celle qui fait du bien à l'esprit, du calme au cœur et du sens à la vie. Donc, généralement, elle fait du bien à l'esprit, du calme au cœur et du sens à la vie. Donc, voilà la femme idéale du point de vue universel. Merci. Merci beaucoup, Sandy. Nous continuons le débat. La femme idéale. Les hommes, vous allez nous montrer. Révérend, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Avant de donner à ma massage, juste une minute, maman qui a dit tu avais une motion. Papa Moïse, juste une petite motion rapidement. Hein. Papa Sandy, il a dit que non. Selon un homme qui ne trouve pas ces critères-là, dans une femme, à Koroba, la motion en a été. Mais, moi, je veux dire que c'est détrompé parce que mobile Moussousou, à retrouver les critères, nous sommes te oya zolu kanakati moi si, mais à cause d'un espoir, à cause d'un posa que sur la fin d'une moi si wana, que moi si on a payé, à cause changer. Ça aussi, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, Papa Moïse. Et ça, que mobile Moussousou beaucoup t'en a moi si, à mon igno surtout les critères tu yazo lingate, mais na ko solo là, so mo sanga za mo si mo ka yo kaka, asaka mo si mo za botosi, ba ko solo là. Encore cette idéologie oh ya lingi na moi si na et puis moi si so pas sepeli so azan a besoin de vivre bien ensemble elle va essayer d'adapter sur peut sepeli si relation na peut aluka ça a changé aussi on n'est pas obligé de trouver tous ces critères là dans une femme il y a aussi des efforts à faire. Yakadi, j'aimerais répondre moi par rapport à Merci. Non, ça dit, on donne aussi la parole aux 30 secondes, Kaka, 30 secondes s'il te plaît. Yakadi, lorsque j'ai commencé à étayer le préambule de mes propos, j'avais précisé que Mutuna Moto Azali na Lolenge Naye Azali ko trouver femme idéale. Vous voyez? Là déjà, et Pessibisonio surtout s'est positionné, ngai nazana ba critère na ngai, ndeko na ngai révérend azana ba critère naye, mais c'est penalty azana ba critère même ya Moïse, les yeux d'une biche, azana pe na ba critère naye. Maintenant, là, sur le lobby, il y a un critère individuel. Et bien, c'est des débat. Donc, il y a un débat qui est du point de vue personnel, du point de vue universel. Voyez? Donc, nous devons avoir un portrait de la femme idéale dans l'imaginaire collectif. Pas individuel. Voilà. Merci beaucoup, Sadi. On va prendre quand même un massage. Après, on va prendre Révérend Massamba. Allez-y, ma massage. Bonsoir, panel, Papa Moïse. Bonsoir. Bien. Sandy Oyo. Vraiment. Koseka ça la bien. Voilà. Ngana ko bandana liboso na maman na biso Biliabel. Papa Moïse, moi j'étais mal à l'aise. Hein. Moi j'étais vraiment mal à l'aise. Pourquoi j'étais mal à l'aise? Maman, oh, tu es bien, elle a taboulé, tu es bien, on a mouindo angolo, tu es tout, une belle femme. Les gens ont bien aboyé, sauf qu'on l'a payé ma colango. On l'a payé banjo tango, misounyango, c'est comme pété. Tu vois, Papa Moïse. Moi, j'étais vraiment mal à l'aise. Na qui parle na moutoute na ba montage na ndenge na ye. Mais na évité, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Na évité na lobi, yango maman akoma boyinde, côté ma pikanyo se zé kokita, hein? Ba mabele libanda fantango pe wana tango fungo akobi susu ko sala makolango boye donc
nyonso ezomonana bon misuni yango mpe mwa bizarre tu vois un peu tout ça ezalaki vraiment mpo na nga naza vraiment scandalisé et pourtant nga nazalaka na nga motu boyi te nayoki bato balobi ebele awa oh aza artiste et tout mais Papa Moïse quelque part je vois comme si arataki jeunesse na ye tout ezalaki ya kokanga pa papa tabule azomona neti sakana azomona neti bande ko sala musique selon rythme ya vie hein papa na biso tabule mais siko alinga asepanui oyebi papa Moïse ata ndenge tozalaka boye ata basi yango ya mabala femme yango tout et tout moko mutu soka raté jeunesse na ye ndenge alingaka vivre yango a vivre yango te na kimukolo asalaka crise wana adolescence et matie na kimukolo et comme ça c'est liboma moi je pense maman o makambo azosala azolinga abima jeune comme ayebi ki atali ba imagine mso azaki jeune mo kitoko mais fallait yemba bambanda nanga na yokaka ona sango euti pa mama tete bayeba bwakeli ye euti kotoyo bayeba bwakeli donc c'était comme si maman azalaki copie ya mutu mususu comme si ba abuser na jeunesse na ye na talent na ye nde yango lauki na ye voilà pour moi azosala ba crise na ye oyo arataki yango na adolescence Hermo, quelque part, nazo comprendre, ya zane star, mais des fois, oyebi nzoto ya jeune fille, comme on ango, et zobina na nzoto ya mukolo, franchement, entre nous, une femme déjà de soixantaine, aza déjà collagène. Alo kabiso mewana. Non, azolokate. Azolokana ete, omoni, santi mutakota na kesi ye moko. Mutakota na kesi ye moko, azomona il faut s'épanouir à cause de biloko azangi à cause la a comme na conscience et pas tout so bakola ndenge moko te ba tout so bazala na maturité avant ba tout so bazala na maturité no kité omoni donc ye pona ya moni ke il fallait ka bitango azala ki penda linga sala neti ba sinzi alinga sala neti ba boye mais ba mema ke na rythme moko boye alati maputa alati boye ake boye donc et c'est là qui vraiment loko alinga ki te tant mususu mais maintenant moni ke faut vivre na vie na ye comment on a été mutu mususu akoli mais azolinga kaka ba jeune alingi ba mikolo te aboyi peut-être qu'il a loupé tout ça na vie na biso bazali na écart d'âge bazali vraiment na écart d'âge et ozo sala ne ozo travailler na ye via kanga ye eza ndenge mona neti vie na biso mopao o aza na ye wana za jeune lelo eza boye lobi boko mona pe mona mwasa ntango komi ba 10 ans mona mwasa na lauki tu vois donc nde yango kokanga mutu eza mabe parce que bima kaka soki mutu sito aza na bazel moko boye ekobimaka. Donc, moi je pense notre maman a manqué quand même jeunesse comme il faut. En plus, moi en Équateur. Et maintenant, azolinga bimisango zomona ki azali achebo na comment moneka bizarre. Makamina comment ça la ka bizarre. Peut-être pas mais la kanaï biloko ngote mais azo récupérer ba manque naie oyo a mankaki. Voilà. Pour la femme idéale et ça selon en tout cas tout qui na généralité je pense quand même Blanche moi si il y a pasteur Nabso Marcelo qui femme idéale hein tout le monde y place à Souki parce que moi c'est comme si mutu moko boaza il faut qu'à na service na yo moni lelo bat ba fongoli misu femme idéale pour nangai et ça selon ndenge rythme na bango couple les okindi toujours baka en général mais na rythme to bando telle ba femme idéale wana je ne pense pas. Lelo yo eza na bana la biso mususu omona toboli mato ya toboli na zolo toboli makamunyo so mais omona vraiment mon bala zuye pe bien babali kala ba mona to kacha ta ba kiki oyo ba benga ngoni ya likolo ba c'est oche raboté ozandumba okokocha raboté te tant biso to banda okola oche raboté ça veut dire que ozolo bake bolanda ngai mais lelo bana bazocha ba raboté na nkuta balite make-up plante bande vandaki na mutu. Au bon après ça le côté batu bachaka ngo mais make-up make-up na bango eza abazo dépenser belé pour nango hein kala ocha biloko wana tetango ozana no mwana na kati ndako ba parents le monde évolue moi je pense femme idéale c'est l'intérieur de la femme moi quand même papa Sandy to ko taper na personnel ngai mon mari aza muto ebi nzambe banda bo mwana na ye na vie na ye donc mon mari aza mwana bandal ne grandi à bandal tant qu'il les ont bougé on a ba rason bango baza wana mais ya choisi ça qui nzela ayebi nzambe banda bo mwana na ye alors ngata to kutane na zaki sœur na ye na nga pe na église ka ndenge na nga na betaka mo ba kenzo na nga mo libumu polele na ndenge na nga esa na ngote ke
mobulu toni te nazaki nanga pe na ndenge nanga na uti pe na ndako yo ezaki te qu'il faut la telo ka mulai non toza pe na modèle na biso o to koleli o eza nango te qu'il faut za la mobulu eza nango interdité alors tant mobali nanga flasha ki sur nga batu nyoso bazaki étonné et puis nazaki fimo na ndai kolamba te eloko te batu nyoso bazaki étonné ndenge ni ye alobika kaye mais mutango y a pas photo bonzambe kutu ayebi te tant batu balo basasa ipi wana nga kuna zo comprendre te basasa ipi babiloko belé ba matambi nazo mona ngo terrible. Alors je connaissais pas vraiment le niveau moi je suis venu dans le Seigneur na modèle nanga et j'ai trouvé mon mari aussi dans le Seigneur. Une chose est sûre, certes mon mari ne peut pas épouser moi c'est quoi azana kacha bonzamete na modèle nena azana akoko épouser moi c'est ningwa te mais nazaki te sœur moko o to avandi kaka diable les kaki na sa mais ça non nazaki na modèle nanga parce que je suis pas hypocrite. Alors mon mari a le moni ki aroba langa nazaki na modèle nanga nazolata kola nanga ba jupe nanga nazaki te ki mamelo tandis que mon mari c'est quelqu'un qui est vraiment oh mutunyo sa pied mutunyo sa yebiye. Alors après ki aroba la nanga azobala nanga poninga moi j'étais dans de vingtaines d'années toke mais batu mususu ba non dimate ba lobi modèle n'est pas c'est nga naza vraiment na franc parler et naza na modèle nanga mais papa lelo même maman ya mobali nanga soka moni mwana na ye alors bakoza moi si malam mobali wa épanoui komona ye na elongi ma belle-mère alingaka nga na niveau moko vous n'avez pas l'idée naza pe hypocrite te hein naza ka pe hypocrite te ba famille na ye balingaka nga na niveau moko boza na idée te naza ndenge naza nalataka bakola nanga nalataka mamakamu nanga naza na ndaku nanga ndenge nazali navanda na mobali na mon mari me dit aza ouais azo kabina aloba nanga sona balala na yo te. Tandis que mon mari peut rester toute une journée à l'obakate nga na sala kababla gi moko ndako na ngezo mouvement boza na idée na ko bando tumbole banda tongo ti pourquoi nazo cha mouvement moi c'est idéal pour nanga et ça selon vraiment na moya lelo selon ndenge mobali na azo monela ye peut-être yozo mona moi c'est idéal à ça soumise nga mobali na azo mona fona za la show mon mari alobaka azali alobi likambo après tout ninga alobi mamustela olobi nini yemta batu nyonso babenga nga mamu parce que ye muta pesa nga kombo na mamu donc tout le monde même maman na biso ba kombo benga nga mamu stela alors alobi mamu stela mamu yo lobi nini kasi na makambo na lobi mais alobi na ye makambo mais azotala nga so na lobi nini omona lobi nini so pe naza d'accord te on peut discuter même devant les gens to kendaka te ata na miso bato soki to discuter to komina zero point loba na nga bo biso makambo wana ezala te to discuter sili nango sili. Aujourd'hui toza na plus il y a vingtaine d'années mais toza ka neti bolingwa sika bat ba pesa biso ba compliment ebele mais soko tala kinga pende ko dimano te ki naza moi si idéal mais pour mon mari naza nanga moi si idéal donc kozala moi si idéal les até que kozane ti moi ça Marcelo naza na vision mobile nanga toni bozo que ne compatibilité peso ya au fur et à mesure bozo ko avancer dès le début on discutait beaucoup naza ki vraiment moi si idéalité on discutait beaucoup ce pour nga naza tozana na caractère moko hein tozana so toke na babilo comme ça tozana vraiment na ndenge moko ceux qui toquent likolo nga na kelikolo toke likolo na kelikolo au fur et à mesure qu'on avançait nga na chema ina 20 na lobi na mwasi na ko kenda likolo te on avançait caractère est juste changé on avançait bolingo ezoya on avançait to ebite ne to kende parce que temps ezana no mulai mais pour nangai eza selon mobali ndenge rythme ndako ezo kendele ndeko yeba ke mwasi idéal azana ndenge nini pour misu bazala soumise mais mobulu azane soumise mais ndumba na ndenga mukete alata keloko mulai mais mwasi moko bibaka na même na ba camarade ya mobali na ye omoni to moni yango ebele hein to moni yango ebele aza boye moi c'est zakate azala modèle moko boye oko ça la paix dessus moi c'est mucha za bonwa nyoko la famille mobali asala makambe ebele ngaso na za d'accord te même famille mobali na ko to za la TikTok hein baza ebele ba yebi so na za d'accord te na ba za d'accord te même pas maman aboti mobali na bi maman ngana sala nga d'accord te na lingelo te maman sa na bi te maman ngana boye oyo ka bisi ngana linga ka po lobaka oyo za mwana na ngai. Tu vois, moi si idéal les akata vana kita mama zolo bavandi ni ngana koti na famille mobile dans za famille nanga ngana ko zande na zali so na sali hypocrisie na ko vivre bien te parce que za place nanga na o compter ko vivre vie mobimba donc moi si idéal les a selo ndenge bazoke na mobile na ye mais modèle ki moi si idéal ye wana la kisa ki moi so to mon exemple ya blanche ba jaye pinta ba cheye boy ozomona nga selon miss wana ya kalanto longola ngo peut-être muto sous-estimé nda kozala moi si meilleur à komemela au bonheur pour moi j'ai amené le bonheur pour mon mari malgré ça la bonzambe na ye na memeli makambe belé o ezaki akoma lelo mobile épanoui ko seka mobile mobakanga ka azalaka akoseka ka mingi te alobaka te akoma koloba akoma koseka
Et puis, pour na kenesu, na mona papa na biso moko alobaki, moi, ça kota, on dirait ça kota na terrain moko boye, ce qui anine. Nga, baninga nyoso bazali baninga na nga papa Moïse. Parce que, biso non stoza censé robala nzela mon côté. Parce qu'il faut qu'on tika ba discrimination, ok. Moi, ça liba la kovanga na moi, ça ndumbate. Non. Même na kati ya famille, tant babali yo, bande comme si tu pas cause la babalité. Biso toza censé tous mes amis, parce que naza baningo na tangi na bango, toza la bango na poto, toza pe na baningo, tokoli na bango, toza la bango. Moi, tous mes amis, bakomaka, bami en famille. Tous ma camarade nanga nyoso, bakomaka ami ensemble dans sa famille. Alors, ekendaka nango, ba camarade mobile nanga baza ba camarade nanga te, mais ngana mobile nanga tokendaka na biso na ye partout. Po ezate ko camarade mobile na ba camarade na ye, ba vu wana biso za nango te. Po papa nanga moko alobaki que oh kuti na ba camarade na ye, il faut kotika. Ba camarade msupe baza mabe, hein. Azala pe cause pe ko détruire pe couple. Bon, oh baza madame ba continuer na bango. Tu n'es pas obligé de rester avec les anciennes amis tant que bozo que une évolution mon côté, bozo solo masolo mon côté, za masolo mso akala. Donc, ma camarade, je suis pas à il faut bâtir Kanzela, tu vas continuer. Donc, pour Nangaï, on a une question à se faire comprendre, papa Moïse. Mobile, idéal, et là, c'est l'eau, mobile, inaye, n'enge bazo kene, ba caractère, wana, et bon, mi peut hypocrisie et belé, pour Nangaï, et là, c'est l'eau, mobile, inaye, na éducation, outi nango. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un sujet, dissertation n'a plus vraiment passé. On va terminer un peu, on va tourner avec Révérend et puis Maman Bibi. Et puis on va revenir un peu aussi à Amiral qui va encore intervenir. Alors Révérend, bonjour. Pardon Papa Moïse. Bonjour, papa. Pardon Papa Moïse. Penalty. Femme idéale ou à côté de la vision mobile d'Union sauté pour Blanche à côté de la vision à Marcelo. Ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, Révérend Massamba, moi, j'aimerais que vous puissiez intervenir. 120 000. Vous savez, les femmes idéales aussi, c'est des femmes qui parlent un peu moins. 120 000 na liba, là. Les logorés que nous avons ici, franchement, c'est difficile quand même d'être une femme idéale. Alors, ce que je veux dire Moi, ici, j'étais papa, sauté. est-ce que vous êtes là, Révérend? Oui, oui, je suis là, oui. Voilà. Mais on comprend Alors, je suis très heureux. Est-ce que je peux vous donnerai la parole? On va donner un peu soyons disciplinés, on dispatche un peu la parole, non, s'il vous plaît. Révérend, moi j'aimerais que on s'adressait à Bissot vraiment aujourd'hui, non pas un homme d'église, mais d'abord comme Congolais, comme un homme congolais ordinaire d'abord, qui espère quelque part à une femme idéale. Pour ceux qui ne le savent pas, le Révérend Massamba, moi je le connais très bien. Hein. Vous le connaissez? Il y a parmi vous les gens qui connaissent le Révérend Massamba? Maman Kadiobi, Révérend Massamba, non? Peut-être sur la monnaie photo, hein. Ah, voilà. Révérend Massamba, il faut avoir aussi ce foyer, mais la baronne Ziemboana. C'est lui que vous connaissez. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Et c'est bien lui, l'auteur-compositeur. Alors, Révérend, moi, j'aimerais vraiment au répondre Bissot comme l'homme congolais. Je vous laisse vraiment le temps de nous parler de l'homme idéal. Et à la fin, en tout cas, si c'est possible, ça, Bissot morceau, je ne mourrai pas. D'accord, ça va. Merci beaucoup, Papa Moïse. Na sepeli makasi, na moni que débat o eza malamu mingi, et puis na kumisi nzambe pona sero auto le kasiko, hein. Alobi vraiment, makamu mingi eza malamu eko sungape. Alors, ndeko moko leka kiawa apesa ki exemple wa musicien, alobi ata musicien moko malamu wazate na mokili, wana c'est faux, il y a toujours batum, il y a malamu moko pe bazana bango, sinon nzambe azoko exister te. Alors, nga nazaki déjà musicien, il y a Friza, hein? Donc, le roi Bozui, si j'ai ambili abel, na go lekate, sans que na tia moi c'était place wana. Alors, omoni, eza na mokili, eza na babilo komi bale. Ba mbeba msusu, batu basalaka, eza ba exigence, ya ba, lemsu, bo eskizenga ba terme, hein? Ya ba pacte msusu batu bazwaka. Et plus ozo choqué, plus oza bien na po na yo, c'est par rapport au engagement opposant na ba monde na yo ya bizarre. Msusu pe zaka anko kaka, olingi na yo kolate, olingo continuer na buzoba wana. Je me rappelle à l'époque, avant la côte à Friza, Nazaro beta na VV international. Alors, tozaki na grand frère mo wazaki kwana nzamba benga paix à son âme, Serge Kiambukuta, azaki ami na kulutu moko atikali ya azaka na succès tilelo na otanga kombo na été.
bazaki vraiment ami, bazaki ami, mais jour mususu aye kozwa na VV Center wana na voiture na ezaki décapoté comme on dit, bake côté à Delvaux. Tant ba komi na Delvaux, azaki na vive allure. Et puis azu alias ya mbongo. Azu alias ya mbongo a fongoli voiture likolo a libéré. Tant a libéré ba garçon ba trenaka wana ba weli mbongo. Et puis mitu comme so ye na sima et ramasser garçon moko na si la koufara sur place. Et puis l'autre qui dit mais au monite tala mutu banyati mutu albiko tala te tika toke kotala te. Donc ça va sacrifice. Et puis plus ozo répondre à biloko wana batu mingi ba kufa bongo. Donc ça c'est likambo ya liboso par rapport à l'exigence ya ba monde mususu ya bizarre. Tout le monde a makambo boye mais mutu na ba pacte na ye. Alors de deuxième chose nakati ya Friza tozwa pe bande comme susu fire test à un certain moment atika musique ya koma robet la penzambe ben azonga na musique na ye mais so kotali accoutrement na ye andima na ye changement ala taka lokola maman vraiment ala taka propre so ko bengisi au monake aza présentable. Donc je pense que makambo ya ser na biso ezali choix na ye oye moko alingi na ye za la bongo. Elle sait que makambo sala ezo choqué. Mais ezana soit ya sali nanko ou bien makambo na ye o ya salaka ezo senga ke asala bongo. Et biloko wana ezaka plus mutazo sala biloko wana plus pe makambo na ye pe ezo mata. Mon bo lobela ye, batmi ba lobela ye bo cha eka. Donc ça veut dire que à atteindre but na ye alikambo oyo azaki nango posa. Alors biso il faut to attirer les sons na babilo koana et to koya na piège wana te. Donc o ya leçon ko attirer so boko pesa ba jeune conseil bo sala babilo koana te bo tambola bongo te eza ma lamu mingi te. Donc je pense que na pour na ser na biso faut relimbisa ekaka un jour so bo moni boko pesa epé conseil mais eza volonté na ye hein so ka linga changer à changer. Azaka ye mokote ba musicien mingi pe ya Congo et nenge pe mboka na biso zo tambola et tambola malamu te parce que to lingi na biso te parce que ceux qui to lingi vraiment to changer changement eko zala nango. Alors likambo ya femme idéale ngana kozwa un exemple nanga avant na bala na utaka déjà na makambo musique ya mokili et puis na koti na makambo nzambe mais na senga nzambe na bi na kosalela yo mais na za posa na bala parce que ba mona biso ka ke mutu likolo. Alors jour na kutana na mwasi nanga na mona ka na église mais na zaki déjà na ba critère na mutu na ba ke fona bala mwasi moko aza malamu peut-être pas femme idéale hein, parce que femme idéale comme telle n'andimi te que bazali vraiment donc mutu na mutu akolaka na berre on se corrige au fur et à mesure tozo kola. Alors eloko liboso na loba na sœur loko na kutaka pe na église na pesa confiance parce qu'il y a une église na lingaki na yeba esika ni na uta tant na yebisi que mon na besoin na mona ba parents na yo et jeune fille nyon so kuta na ye o sengi o mona ba parents na ye a on lingate alors que non to kuta no ka boye o ko mona ba parents na ngeni. Alors na nino na principe na kokai ko avancer na mutute sans que na yeba esika ni na uti na insista qui tellement après nakutani singana maman na ye et quand je vis sa mère j'ai vu sa maman na moni vraiment que oyo vraiment maman et puis ça nga déjà moi assurance et tant na monaka ba parents na ye tant on se présenter kuna et nazaki na assurance wana que non nakutani na mwasi moko malamu pona bala mais tant to bandaki fiançailles moi bambeba pezaki bambebe zalaki au moins ale mususu azo silika pamba azo répondre pe mabe mais nalandaki babilo kona te eloko et rassuraki nga azaki bien entouré ba maman pasteur ba sœur moko bien ba opesa ye ba conseil et pour nga ezaki assurance et puis le côté nanga pe c'était pareil nazaki déjà na milieu moko oyo nazo ka ba conseil bazo kambanga et jour to yako balana to kolaki malembe tozo kola ti lelo toza na 27 ans de mariage donc tous les jours on se corrige tous les jours on se complète. Alors ngai naza mutu moko le moko naza pe moi désordonné au moment na voyage à mingi naza entre deux avions au moment où je vous parle na tourné na Martinique. Alors avant na voyager na sala valise nanga tant na sala ngo na tika anda kuna désordre moko grave
mais moi si nanga très ordonné donc azalaka penda soka koti omona ke agangi alui obebisi bosali boye nakei natiki désordre tant na kozonga na okuta ndako ezalaka on dirait eza ndako ya sika et puis tant na kofongola bavalise omona tiki sous désordre mais on se complète tosambelaka tozo se compléter toboti bana pe tomema banka na nzela wana. Je pense que femme idéale conseil albosoka la kopesa na mibal ou bien la maman na kozwa quand même verset moko biblique na proverbe 14 la femme sage bâtit sa maison mais les censés la détruisent par ses propres mots. Tant ozomona ke maman na yo eza malamu teza déplacer obebsa les bota na yo obebsa couple na yo. Alors femme idéale, je pense que ou homme idéal, on doit se compléter les amis, on doit se compléter les pardons, il faut ezalaka ko yoka pe moninga ko limbisa pe muto asali pe boye yo po limbisi. Donc je pense que on a koloba pour la place wana ma bende ba mibali mingi bazoloba awa bazoro tiaka c'était pas ba maman oh maman naza munoko makasi aza boye na boye aza mabe mais biso to bosa o pe biso pe to sala. Parfois les hommes ne se comportent pas bien hein? L'histoire de la famille, il faut respecter famille nanga, il faut respecter famille ya mobile. Mais la famille monsieur mobile peut pas malamu te, ba ko pousser yé na niveau moko boye abimara mwasi mabe. Alors rôle la biso ezali ke ozote ya mwasi na yo pe ozoko te ya pe famille na yo. Donc un homme idéal jamais ko no critiquer mwasi na yo na famille na yo. Et pareil pe mwasi femme idéale, jamais que nous critiquons mon bal na yo et pas famille na yo. C'est pas pour rien, que les linges sales se lavent en famille. Donc moi, je pense que ceux qui t'ont mémé là, na modèle wana, to construire libota mo malam. Alors, boza obligé te boyo kama kamonyo songa na lobby. O ya malamu, bozui. O bo moni ke naza à côté, etalika bino moko. Donc, on a peut-être une question, Ezali, avant d'aller non, bêta, bayoka, parce que ça fait longtemps. Mingi bayoka yangoba, il va se souvenir. Ah, j'espère pas qu'on s'en a guitare, na la guitare. La guitare. Bêta la biso, on a un ça a tellement succès d'ailleurs. Le reverend Massamba a beaucoup plus, vraiment à cheval entre Paris et le Caraïbe, parce qu'il y a mon arabe qui côté où on a indépendance à la succès, mais ma carte, il faut le dire. Cette chanson, c'est une chanson, je dirais, ontologique. Je ne mourrai pas, je vivrai. Allez-y, papa Massamba. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignaient l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein